Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Bote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso pe bienvenue na numéro ya sika ya magazine na bino. Ba témoignage oyo batu ba pesaka na ba église que ba boma batu soit physiquement to na kindoki ekoki kozala pe passible ya ba poursuite judiciaire. C'est l'équipe partout, le lot magazine na bino. Le cas qui est un peu koyé ba epa bato ba sambela ka mingi ba chrétien autour na bango soki lelo est arrivé que azolanda témoignage ya mondimi moko na église oyo aboma batu azalaka soit kachère soit marabout to nganga kis moko boya boma mutu et que parmi bato ya boma wana za membre ya famille na ye réaction na ye kozala nini ba ebisa biso soki ye pe akoluka avenger to akosala nini to akotika nzambe nde akata likambo yango. Première réaction, vous avez d'abord réaction humaine. Il y a vengeance, il y a kanda. Deuxième réaction, en tant que chrétien, affranchi par la parole de Dieu, à Dieu seul la vengeance, dans la Bible, donc tu relis que Nzambe va s'occuper de la jugement na maboko Nzambe. Non, en tout cas, ceux qui réellement sont chrétiens, ok, nous avons chauffé banté, nous avons chrétien. Réaction aux années, on a opé ça Nzambe moko temps ya ko sala jugement na a se venger. Tema atiki mabe ayepa pa tata mokeli. Tata mokeli yeni da sala ki nzela na biso so antoine. C'est aye ko tika mambi nyonso antoine tiki mambi maye suya sala ya mambi atiki azungi pa tata mokeli. Ngai teke na mutu ko na moni na réaction mon sala te nyonso ezanga boko na ye tata mokeli Nzambe. Bon, attaque ya ndeko na ngai mission on Nzambe tindeke na mokili ekokisa mina moto oyo abomiye ezali kambo ya ye na tata mokeli ezali kambo na ngai te pour na bokasi sala réaction na tata mokete na sala nde ba miso sala ka justice ezamba ba yela biso yango nde tozonga nde toye bande mutu asali mabe simu asali mabe atiki mabe pour olimbisa. Ngai pe nazaki na passé na nga lokola mutu wana ezaki passé na ye lokola biso mibale toye kati na Yesu oyo andimaki kokufa po Yesu ayaki mpona bato malamu te ayaki mpona bato mabe andimaki liwa ya soni donc ntango na croix ezalaki signe déjà ya malédiction donc amemaki malédiction na nga na croix ekoki kosala nga mpasi etant que humain mais naza obligé ya kopardonner pe kobosana ndenge Nzambe na lola abosana mabunga na nga akoki kotangela nga te parce que liboso nazaki ancien créatif na Jésus-Christ na komi nouvelle donc les choses anciennes sont passées donc naza obligé ya kopardonner ye ekoki kosala nga pasi mais nakosenga lisungi ya molimo mosantu nayeba pe kobosana ngo ndenge Nzambe na lola abosana ki pe mabunga na ngai. Boyoki ndenge bakino balobi pe mingi ba chrétien balobi biso na KNB to koloba kaka ke foko tika justice ya Nzambe esala ye babengaka ye maître ya temps pe ya circonstance pe ye moko aza juste juge donc vengeance ezalaka ya Nzambe yo roki kosala ya yo mais Nzambe nde mutu ayebaka nini akosala na batu na ye. Kinshasa et l'équipe partout. Dans toutes les villes modernes, la caméra sur le place public et zangakate. Koka mwana Kinshasa, confusion et zamakasi sur la caméra wana. Kinshasa na biso qui est l'équipe partout to constater na cadre de mondialisation la ville paix la sécurité routière ba autorité la ville ba placer qui ba caméra sur le place public mais en placement la caméra wana et ça dit que ba to beli ba za incompréhension peut pas comprendre te ndenge nini ba placer ba caméra wana
namona nanga ba caméra te mais tellement que toi na nini ya modernisation explosion de la révolution hein bon tout le ba terme nyonso ne to banjo mona ba biloko oyo biso tolela poto o tolela Angola o tolela Brazza mais ba poto yango e banjo kita te e banjo kita to mona ngo to ndima quand même que développement ezokota na changement ezokota ne ba biloko yango bazotia nazo mona mais na mona nano musala nango te soki eza na musala nango na ebité mais musala nango ezala bénéfique pour na ba peuple congolais et des populations on a ko répertorier ben civique na ba semer des troubles na ebina noté mais na sepeli c'est une bonne initiative et ko aider pour na ko régulariser maraming na mboka sur le plan routier, sur le plan insécurité, sur le plan régularisation beaucoup plus na basala ba trouble na air mort un peu tardif donc et ko aider la police à yeba ko répertorier ba cas isolés ming na ville à Kinshasa na mona kiamu c'est une bonne idée ouais. Mais basa on est bien suivi pesa ande bien et puis ça va aider le pays et ça que suivi na mone faisala au moins mboka na biso ba initiative va bien bandara mais finalité des armabé au moins la caméra monsieur zawana boye par manque de maintenance par manque de bonne gestion et mais le moko inutile en mboka parce que je crois bien qu'il y a eu des dépenses ce sont de matériel écoutez mini installation nango esenga il faut vraiment qu'il y ait des moyens conséquents batu compétents pour passer lango bien pour l'intérêt à mboka c'est une très bonne initiative. D'autres par contre bakanisi que ça moyen moko efficace pour anticiper sur ba crime topé ba cas crime ou que se commettre déjà pour identifier les criminels. Par exemple, ceux qui disent chauffeur a tout accident que salemi et que chauffeur a accueilli, la police dans la caméra wana essaie de capture pour poursuivre chauffeur wana. Pour les uns et les autres, c'est que dans les villes modernes, pour elles allaient vraiment moderniser, plus villes à moderniser, plus tôt la criminalité, les autres matamaka si yangwana. Autorité au gouvernement mboka wana ba place déjà ba caméra la surveillance kaka pona ko aider la police basala musala bango malamu yango biso na kanbe to ko senga na police congolaise pe na autorité à sécurité bo bongisa bo tia en place communication bo communiquer na habitants à Kinshasa pour confusion ezalate pa batu nyonso parce que muna mutaza ndenge na zo comprendre emplacement ya ba caméra wana Kinshasa et l'équipe partout. Batu mingi bazalaka na confusion entre croissance économique na développement économique. Bolanda réponse na élément oyo. Inscrire processus et développement parfois on recourt na croissance économique pe na développement économique. Kasi les deux concepts wana eza na différence makasi. Croissance économique eza augmentation ya production ya mboka sur une longue période. Et pour nous mesurer, on va se servir un produit intérieur où il ensemble la production et habitants na kati ya mboka. Kasi développement économique et amélioration et bien-être humain. C'est-à-dire qu'aux na santé malamu, qu'au jouir d'une très bonne éducation et puis taux de mortalité est annoncé. Le deux concepts wana et cause à peine un lien tout comme et cause à peine un lien entre bango. Donc il faut remarquer mboka eza na croissance mais eza na développement te. Mboka mususu pe ko connaître développement sans pour autant baza na croissance économique. Kasi eza pe na mboka mususu baza na croissance économique et puis bazo connaître développement économique. Na mboka oyo bazo connaître développement sans croissance économique, tu remarquer que quantité à production est à la stable mais répartition il y a ba richesse ils ont permettre à la population à satisfaire les besoins vitaux et puis l'État a augmenté la consommation collective où ils ont profité de la bâtonnière sondeti. Kotonga banzela, kotonga ba école, pena kotonga ba hôpitaux. Certains pays connaissent la croissance économique sans le développement. Ndeti na mboka na biso croissance économique est inventée mais population va connaître le développement économique, c'est-à-dire amélioration et bien-être de la population exatée. Nous avons remarqué que le taux de mortalité est élevé en République démocratique du Congo. Banati lelo enseignement primaire est gratuité.
Et puis population bazo bénéficier na ba soins de santé ya malunga te. Na système mona toko remarquer que frange moko kaka ya population ne ba bénéficier na distribution ya richesse. Ezalaka mingi ba membre ya pouvoir public o eza en place to classe bourgeoise o ba dépense na bango ezalaka mingi na ba produits de luxe. Catégorisation mususu eza ya bamboka oyo bazo connaître croissance économique en même temps développement économique. Toko remarquer na ba pays wana répartition ya ba richesse esalamaka équitablement et bien-être ya population ezalaka amélioré. Et puis pour mesurer développement économique ba utilisaka indice ya développement humain. Biso KNB tokosenga na gouvernement congolais baibana ko faire profiter la population na croissance économique oyo RDC a enregistré ces dernières années et puis pour permettre na peuple congolais baibana ko améliorer bien-être na bango. Wana République démocratique du Congo et ko connaître développement économique effectif. Kinshasa et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo pe seka moke gagner tant tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB ya boy. Bozua so na KNB te. Olingi yo zala kitoko yo mwasi ya malonga ba respecter yo na elamba ya malongo lati leka na avenue Eyala numéro 21 na croisement ya Éthiopie na commune ya Kasavu. Comme on Mami Dorcas, naza couturière de formation et naza la maison nanga awa na commune ya Kasavu, précisément na avenue Éthiopie, croisement Éthiopie et Yala, na numéro 21 ya avenue Yala. Les Sikatozali na maison de couture Dorcas Confection. Particularité ya maison Dorcas, je crois que maison Dorcas est un peu spécialisée na nyonso. Na nyonso oezo concerné moi-ci. Teni à Moisi et maison Dorcas c'est ça la nyonso et ça là ensemble normal il y a maputa et ça là ensemble il y a soirée et ça là ba robe et ça là ba maputa na ba camisole libaya communément appelé et ça là un peu de tout to kota moi mukie côté mibali ba chemise moi ba biloko mususu mais beaucoup trop le femme na ba robe surtout que mikolo yo toza na climat moko chaleur eza makasi toza na kati ya ba robe ebele et c'est un peu ça. Awa kaka mama yesoka tongi na lati na nzele fo batu na ngai. Boyoki bino moko ndenge mama Mami Bilema alobi na micro na biso ya KNB. Biso na KNB to koyebisa na ba mama nyonso vraiment toza na mois de la femme, ba festivité na biso eza nanu. Soko za na bilamba na yo lingo tongisa olingo sala ba œuvre pour biloko nyonso ba art mama Mami Bilema. Asalaka toko invité bino boya ko sesa misala na bino kaka awa. Po ata biso moko pe na KNB kolata na biso mikolo toza kaka na maboko ya mama Mami Bilema na Dorcas Confection. Kinshasa et l'équipe partout. National na biso ya football le partango esalamaki batu mingi babota makina nute yango lelo to retracer les bino histoire na yango. Qui n'est l'équipe partout le lot toujours retracer les bino histoire ya ba léopard depuis création ya fédération congolaise de football en 1919 où Izaki avant indépendance ti mukolo ya lelo. Mais il faudra retenir que la Fédération congolaise a adhéré à la FIFA en 1962 et la CAF, où ils ont fait Confédération africaine en 1963. Premier match officiel, il y a Léopard et Betamara en 1948. À cette époque-là, nous avons le Congo belge et Tobetara contre Rhodésie du Nord, actuel Zambie. Le match, ce soldat qui a un score, il y a 3-2 en faveur de RDC. De 1968 à 1974, ils ont année de gloire, il y a Léopard, il y a RDC. Et en 1968, ils ont première fois, Léopard, il y a RDC remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Finale, et Betamaki contre Ghana et match, ce soldat qui a score, il y a 1-0. Et but, ils ont marqué par le regretté Kalala Mukendi dans la 66e minute. En 1972, Léopard, Bengamara Bongo, équipe du Zaïre. Et le 25 février 1972, Betara premier match na bango na combo ya équipe du Zaïre et Betamara bongo na Cameroun contre Soudan et match wana et ce soldat na score il y a 3-0 en faveur ya ba Léopard.
2 ans plus tard, donc en 1974, Léopard betaka lisusu finale ya Coupe d'Afrique oyo bakutanaka na Zambie, match se soldaka na score, il y a parité, il y a 2 buts partout. Et Confédération africaine, ils ont 4 décisions, il y a faire jouer match, on a 2 jours après, et Léopard, il y a RDC a remporté par 2 buts à 0. Quand en 1974, Léopard et RDC représentent l'Afrique dans la Coupe du Monde, mais Basilisaka avec 0 but marqué et 14 buts encaissés, 9 contre Yougoslavie. 1976 à 1990, année de crise pour Léopard et RDC. En 1976, Bazaki éliminé dans le premier tour de la Coupe d'Afrique et Basisaki dernier du groupe Nabango. En 1988, il participa mais Balongwa dans le premier tour et en 1990, il participa kate. De 1992 en 2006, Bazaki retour sur le plan continental, il y a Léopard et RDC. Et Babetaki Bongo 3 quarts de finale. En 92, en 94, Bazaki éliminé dans le quart de finale par le Nigeria et en 96, Bazaki Bongo éliminé par le Ghana. En 1998, Léopard et RDC a Silisaka Bongo 3e la Coupe d'Afrique des Nations sous la conduite de coach Watunda Yolo Oyo Atikabiso Pe en son âme. Match en temps réglementaire et Soukara par 4 buts partout et RDC a gagné à Burkina Faso na battu au but 3 contre 1. En 2000, Léopard et RDC Bazaki éliminé dans la phase de groupe et en 2002, Léopard et RDC Komagiti na quart de finale mais Koyaki devant Sénégal. Et en 2006, Léopard et RDC, Komaki tient la quart de finale après avoir terminé 2e de son groupe après le Cameroun sous la conduite de Claude Leroy. RDC s'inclina qui na quart de finale face à l'Égypte 1 contre 4. Malgré les joueurs talentueux au Léopard et Zaraki Nango en 2008, notamment Chabani Nonda, Trésor Loa, Ilunga Yarita, mais RDC et Kokaki s'est qualifié dans la Coupe d'Afrique des Nations. 2 ans plus tard, donc en 2015, Ndebayeko Bimalisu sous 3e la Coupe d'Afrique des Nations sous la conduite de coach Florent Ibenge, communément Babengaka Ibenge coach. En dehors, il y a le Léopard Senior A. Et c'est le Léopard Locopé a participé à 4 éditions du championnat d'Afrique. En 2009, la première édition, il y a Chano et Betamaki en Côte d'Ivoire. En 2009, il s'est retenir que le Léopard et RDC va remporter et la finale. Baganya qui bongo équipe ya Ghana par 2 buts à 0. Et dernière édition, Vutuko Betama na Rwanda en 2016. Sengeli na bino koyeba ke Léopard na bisonde ba remporta ki yango baganya ki na finale 3 buts à 0 équipe ya Mali. Et Sengeli na bino ko retenir que la plus grande victoire ya Léopard ezali 10 à 1. Match en Betamaka le 22 novembre 1969 contre Zambie. Et la plus grande défaite ya Léopard ezala le 18 juin 1974 na Coupe du Monde. Bapola 0 contre 9 na Yougoslavie. Léopard Senior A participé 16 fois à la Coupe d'Afrique des Nations et remporté 2 fois, c'est-à-dire en 1968 et en 1974 et Léopard Senior locaux, c'est-à-dire au Betarachan remporté 2 fois et puis participé dans les 4 éditions. Remporté édition à Liboso au Betama na Côte d'Ivoire en 2009 et édition ya Souka au Utiko Betama na Rwanda. Bokobaki salisusu que meilleur buteur ya histoire ya Léopard de tout le temps. Boyeba que Pierre Ndaya Moulamba Astikaliti le meilleur buteur de tout le temps ya histoire ya Léopard pour a marqué 9 buts dans la compétition moko mais Bobo Sanate que Kinshasa et l'équipe partout. Artiste comédien Mondweri abeti lisolo ya rôle na yo ajuaka ya Vanta pe annoncer film na ye o ezali ko bimakala mingi te. À partir ya ba bloko yo ebele na bimisa o ezala mal compris pa ba to route na défenseur na défenseur ba pauvre. Na défenseur ba pauvre mais maman ba pauvre ba comprendre ngati to évoluer na expliquer au juste ça anine. No ki kolela ba na bumbu cabine ya courant eziki tala non quartier Mobimba eza peut-être na plus de 7 ou 8 000 habitants cabine eziki mais au moins mutu monga gérer kamara ba cabine ya courant azo ngoko tiango na ferme na ye pona bangulu. Moi ça me fait très mal surtout on okelo kwa ndengo wana ngana usala défense bana bumbuti. Alors on a langage artistique na lobanini ngabi na côté na jeep na bumbu
tellement courant ezalaka te ntango napesi kaka bafare boye bana bumbu bagangi courant ezongi donc wana nakointerpele moto oyo akima na kabine na bana bumbu akenda kotiako na ferme sikoyo nazosongela bamai na nga wana mais nakozala a cheval côté moko nangi kose dévoile te côté moko eloko yango eza matata na jouer rôle moko kaka mais na de côté moko côté oyo omonanga boss côté mosusu na camoufle na bimala na pauvre so omoni côté ya babiloko oyo elenda côté oyo nalakisa bato après wana nde ntango ya wana siko mobimba mpenza mondo erevanta kokakola te kolongola te kodimine te mobimba mpenza donc evimbanaki mondo erevanta message ya suka vraiment na sepeli makasi ndenge olie ngana ya vers bino boye vers ngai émission oyo vraiment ezala émission oyo mokolo Jésus akoya po Jésus abaka ozonga te mokolo kozonga suwe na ngezali po Jésus soka zongi po Jésus tango kufaki be émission ezala te la chaîne de télévision ezala te radio ezala te mais mokolo kozonga be batu na kambe sikoyo Jésus ndengo yebo yomoni ndeni pa okendaki lekai bi okende lekai bi bo ndengo yebo na ba bogaro basala na mboko oyo tikaki te oyo kuta nani atanga jimu kendi omona batu balata ba sapato ba kroko balata ba sapato ba lézard nga sikoyo na auto 504 italien ya ba cordonnier basa la conception sapato na olata tout nanga ba osala on a poswa nini bitamba lion ba battre 4 lions ou bandimi ba boma 4 lions ngana j'ai donné mon argent ngai na financer opération ba bomi 4 lions pour ba récupérer mon bitambe kaka ba pomme de pied na bango 4 lions wana ba bomi ba bitambe na bango yango basalinga sapato siko sapato wana moko lezo kita wana Kinshasa omoni boyambaki coupe mobili boyambaki coupe ya léopard boko tondo suna babalabala po boyamba solia mundu réseau ya wita na Italie et puis siko ba Italie talelo basali pour ba protéger marque na bango bien que conception nga me marque za ya bango ba pesi 2 policiers ba kozana biso 2 policiers italiens ba bono kengela ngate me no kengela ka sapato wana alors tango na pesi commande wana na yokasuna sima papa wemba so apesi commande do tozaka mi balenga na papa wemba sapato na soke ye bon non solo kana gouvernement si vous en a parlé depuis pour ceux qui pour cette occasion ba visitant merci na attention bo akorda ki na magazine na bino KNB Kinshasa na biso lelo tozala ki na place désévoluée na commune ya Gombe soki olingi olata kitoko lokola ngai kimambangu yebela ta kende na maison Dorcas confection et pas ya Mami Dorcas na commune ya Kasavubu na avenue et à la numéro 21 na croisement Éthiopie ya boy. Bonjour ezala jamais Kinshasa et l'équipe partout.